Alors, tout ça, hein. Wana mapa olela. Olela. Ve, omoni batu wana boya ata bango poa baobosa na mbonge botia bango po organise na babilobe te bafani na nga bakofifil batoni ndese bakende na bavanda mbage ekota concert na bango ya bakofifil biso tokota baconcert ya mutu mosusu te esila deja Te koloba boye te. Eza discours ya kitoko te, hein. pembe pena yango wana vi Tomela moka na secret quoi. Comprendre? Ouais, concert dans ya le mutu moment où Antonio, dans le moment où tu as besoin, on peut pas attendre tous les. ata yebi na ye Non, Antonio, comprendre, dans le moment où tu as besoin, discours, on a tous les missions, moi, mouké, mais ce comme il après, tu fais le discours en bas la moko. C'est ça. On comprend? Ve ambassadeur, ngapela lingana nga mupao. Banzembo bela mupao na lingara, mais kokende concert na ende, tu vois, franchement, nga même ba concert on na kendara boueza parce que nga na vraiment goloa, mais à part concert à faire, franchement na ebité nga ta bébé tchandala nkota na ngati. Donc puis ça parlement des Gaulois, ils ont été autour à Kofi parce que bah quand enregistrer on sait jamais, tu vois. Mais excusez nga kendara concert y a les padres parce que qui dit concert dit déplacement, dit l'argent, dit machin. Donc faut venir à la peine moto peine linga makasi ndeti faire donc nga à faire pour l'instant. ambassadeur omoni minito batu wana mamna loba ngana ti na omoni Kofi na haine envers yete mais je me méfie maintenant de lui omoni so batieli nga na mesa entre vie wana ya likolo etengama de la pente na liso etengama na Kofi je choisirais Kofi mais baconcert na bango nde tokokende na biso te surtout vie wana likolo etengama wana na Lasco Ouais, okende match lobi te ya Lyon nangendeta vrai match papa qu'on appelle dépense stade. Groupama. Bonsoir à Lova. Bonsoir. Bonsoir. momi na Lasco na ko na privé moyibi na mo ake Marseille wana Bonsoir. moyibi na mo azakia na ngola ake Marseille na sola no momuke. Ouais, toyo ka Papa. Président, ça fait un peu longtemps dans ma travail, vraiment, je suis dans panel à parlement. Donc, mais, nazo ebate, bino boza kuna bamboka mukili yango. Bo préciser biso na bien pour lelo na ki motema pasi moko Nathalie babengaka oso nini catégorie ba billet ya concert à faire ya Bercy nazondima te ezaka biso bonengi na vraiment confirmation est-ce on amoni eza solo ba catégorie moko ebele épuisé te bonebi te bopesanga mo information po ils ont dérangé nga lelo makasi journal lelo nazo ma tante au côté internet mais là la côté na bi le fona ki na tuna no président nazo na une information vraiment iko place hôtel kuna il y a vraiment pour la conseil na biso tout quelqu'un na un mois ya pamba président pour le be senti en gourma wana tinde zalaka ba conseil tout autour ne pouvait pas avoir mal un mois déjà au senti que tous les Gaulois bino kuna na au senti que mouvement zali au senti marketing mais au de ING Arena tout ça coup marketing ebele te kaka biso na biso ba Gaulois na ba l'équipe na biso na ba groupe na biso ya ba réseaux sociaux to bunda ta elo to sala kiso na zo mona ye no wana Bercy to zo soni bon na ebi manti na ko vraiment ko déterminer vraiment info wana de sécurité donc yana ebité na tuna na position ya ngwe ba billetterie ezoke ndenge nini pona comme na kobanga non lokuta mabete pona oyebisa o vérité tellement biso bagaulois toninga te tokosa o tokende gauche droite billetterie ezotambola malembe ezokende lent bacatégorie ebele mpe eza nano épuisé te oui bacatégorie mosusu eza nano épuisé te oyo omonaki yanama mpe eza ya solo
Voilà. La catégorie mosusu eza na épuisé te bagolo yango bazosomba te. Ben pour le moment, lokuta mabe te malembe goloa yana fongole live elo nanda olobela yango wana parce que toza tokomi na lanterne moko nayebi te soki babwaki biso mbaso ya nini euti likolo e soki euti wapi nazo comprendre te lokuta mabe te babilletterie ezokende lan eza na lanterne makasi babilletterie eza na lanterne tutika na 1 mois kando olobi tutika na 1 mois yango mpe nanda olobela au début ya live tona fongole live au début ya live nanda olobela makambo wana ke billetterie na biso ezokende lan e goloa il faut tozala motivé makambo nde tosala ka makambo oyo toloba ndenge mpe alobaki on déjà nda oloba ngo ata na fongole live mpo bayebisaka bandeko basalaka bachallenge bandeko tosalaka bapromotion il faut toluka tozongela bapromotion eza lokola ndeti bayotiela biso mbasi moko na mutu nde so ndeni nakomi kosous-estime baide bena bavie oyo mpe ete batie mpe diabo na bafani na bango mpo nayebi biso bato baleki biso bahati bafani biso bagulwa naloba yango plusieurs façon na mati na panela toza bafani de plus fort de plus déterminé oyo nao namona te na musique congolais me naokamwa na niveau tokomi donc nazomona watu naoyoka soni moko mpo déjà biso ngane na vivre awa tozala ba warrior ba spiritas kaka nde ezalaka mo badeba mpe ya famille mpe tosalaka me bakomi kobaze te eloko fa omoni babilleteri ezokende te babilleteri na biso ezokende donc liboso na nopesa bango assurance ya biso toza bagolwa mpo nayebi ndenge nini to infonctionnaka na baconseil na biso mais oyo vraiment nakoso te président nakomi na bafusi donc nakomi obanga nakomona wana oyoka soni mokolo yango donc naoimagine biloko ebele na mutu na ngai donc naokodétermine yango te iko nayebi te qu'est-ce qui manque ke tokóma na lanterne ya boye ya makasi bon problème eza te po bersi mpe eza monene so mpe corps so mpe nini okomona ngo ya sika o nini nazobosana mais même so eza monene biso toza mobondo monene nango biso tomona yango te normalement yango wana siko yango wana président le problème yango wana nde oyo ti sikoyo journée ya lelo boni journée ya lelo oyo natamboli bien te po terre la monaka wana tongo naondimasi mpona moni mwa bapage ya Facebook mwa mingi biso bagolwa bakomi kose base na makambo so ndenge mpe na mozwa mwa réalité ke c'est que vraiment ça ne va pas po ezalaka vraiment boye ata kutu yango balobi yango ki monene yango ezala déjà ero ata mwa 5 catégories déjà eza déjà épuisé misusu wana te excuse ata misusu wana koki malin mais pas de problème mais oyo naomona flou soki kaka catégorie moko moto eza épuisé donc on comprend le phénomène wana te qu'est-ce que c'est comme l'histoire ozo comprendre te donc nayebi te eza nini détermination yango esili to bagolo yango babaye to bino bato ya liboso ezalaka papeve tya badate papeve so badate loba mama oloba ma kitoko ma pesela vraiment ozoloba kitoko mpe bino bozalaki awa tya badate boyoki ka mpepe tya badate yango na lantere ya boye président tokoyoka soni nayebi te to bino bato yango boza na mikili ya poto bozozela le jour J to bozozela conseil tika na 2 semaines ata kutu yango pete ya 2 semaines mais tozalaka boye te tokendaka boye te donc c'est ma première fois omona conseil à faire bacatégorie eza non épuisé et majorité par rapport ya minorité ya oyo eza épuisé deuxième eloko moko ezodérange nga force nazokoka mpe kodétermina kosala yango bana naocomprendre nayebi te c'est quoi le problème qu'est-ce qui va pas makambo yango kuna yango na poto social yango ça marche pas to bafani yango banoyo otonisa baconseil na biso bazalaki na biso bagolwa te to kaka nde komi bafani ya kingani vana na ndako ya ti sikoyo vraiment président je sais pas comment je peux dire naoko analyser yango te ti sikoyo bon yango ndenge nazwa information emasiyarke te nabi te lelo ofona mata na panel
na yeba na meka mpe ko tuna no question na nga to meka mpe ko analyser ngo to yeba eloko ni ezo empêcher to eloko ni ekomi ko bloquer biso to banki ba détermination to zalaka nango souvent. Donc tozongi ba journaliste ça c'est Denis yango pour la promotion to stratégie ko tozwaki na ING na mutu to ayi félicité to sala ngo kaka biso mo ba tout ba monaki to sala ki espoir marketing mais on a moni faire à l'équipe na France 24. Donc c'est que ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et on va retourner dans le battre. Bon, mais qu'un peu non expliquer qu'est-ce qui ça va pas. Et là, on est ça là bon. Vraiment. Bon, pour te dire que l'eau, tout le monde a que l'eau est une ça là bon. Même moi aussi, quand question se poser, on a peine ça les remarques déjà de semaine dernière déjà que vraiment a que tout les mis ma quota promotion et promotion ils a sous ma capacité n'engagé zalaki et photo lukana nini yango ezo lembisa goloa tina moment on a niveau to komi nango ni nango zo nkando lobi peut-être bat musu ba yaki lokola bazali naza goloise mais nzoka peut-être bazala ba vrai té ba faux vrai vous comprenez ba faux vrai pour na ga visibilité na bango pe pour na nini pour ba yeba bango pour na soki ndeni mais pour le moment ben, rassure-toi, Ndekonanga, Lova le Gaulois. Je pense que 10 jours à concert, biso-toi ba Gaulois. Biso-toi ba Gaulois. Retourne du sabord wana. Retourne du sabord wana. Ça, on va bien quitter quand on zana, on va peine zana ngo. Parce que dans un moment, ils allaient déjà, on va catégorie, monsieur, ils ont belé des aides déjà épuisés. Ben, quitter aux zana, on va peine zana ngo. Mais, tout ça, la confiance entre biso et biso ba Gaulois. Que bon, on va te obétango. Obetango to bi ke ne mande na biso ke zo ke malembe to bi ke malembe mais to be wa to obetango vraiment oh président tango déjà ba fungolaki bieti to iba bisa na biso détermination ba golo ba nango to aller ko passer de na sold out parce que na minute na un mois tikali to ko biso ko ba est-ce to ça sous sold out to zo lukaka conseil tonda mais non sold out. Problème est que combien wana pour toyebi détermination au biso zaranango mais na un mois il y a conseil tout le monde et l'autre donc ils ont bougé donc tout ça toujours wana donc à taper promotion à taper nini donc ils ont été dans le vérité président ils ont été je comprends pas système wana to stratégie wana to zaki na ba conseil wana yo chukoleka to lembi yango to nini so il s'agit de ba ke boteki ba billet na ba restaurant oui c'est une stratégie ils a ma bête ils a stratégie ils a parmi ba idée o ba na côté en classe pour na marketing comment on sait logo na pour ba vendre yango c'est une stratégie marketeur. So il s'agit to comment to zonga sur na ba niveau ce que ça tout ça là yango pour boy ça ne va pas donc ça ne va pas vraiment donc comment on peut ça ba yini to ba diversion na biso ba monopole ya maloba ya la ça que bon moni yango là ba meli pema c'est que 2007 so ba ndoko loba ya ni ya URNA ils ont un peu solo au moins déjà au niveau tout monde qui n'a pas débat so ils ont comme sangai ba conseiller ba 15 000 to beti yango ba 6 000 to beti yango deux fois ba 9 000 to beti yango au 20 000 donc qui 20 300 mais tout attend la minute tout le monde a été la minute tout attend moi 15 000 déjà vous comprenez tout senti que était tout comme tout déjà à mon niveau aliko on a mis catégorie moko épousée c'est ma première fois au moins un concert à faire makambo boudou venir et tout tambisanga mutu oh ici logo nini zo sala boy ya mwana bana na kusana tuna président ouais ndekolo lobi ma très bien mais je pense qu'il y a une analyse au salaki je pense que ba golo ebele ne tout ça ba golo ebele pe na mituna ba analyse un peu bazo sala ngope
on se poser ba question nini yango ezo ya bonasi mutu moko aza na kati wana azobwakela biso mbasu mutu moko abwakela biso mbasu mpona babie na biso etambola te me yebaka mbasu na ye mbasu na yo ekolongwa ma ezolongwa kala mingi te ono ya faire egola mbasu wana ekolongwa ekovisa oma musika tobeta boro oyo sold out tobeta yango me na ndenge oyo tokaniselaki biso bagaulois je pense pas que moment na biso wana ekoki esalami na ndenge biso tokanisaki te mais sikoyo na miniti oyo ekomi nango tozelaka tokendeka malema eti jour ya concert na bateza su te tozala susu oti non omoni nde ekende boye anasi na fin du mois tosala sold out non tozelaka ti jour le 4 avril totala kaka nde makambo ezokende nde kaka makambo nde ezokende eza nango te oyo toloba oyo dans 15 jours tosala sold out dans 20 jours tosala sold out ou bien jusqu'à la fin du mois non wana motu mpe asala mpe soldat tu mpe na sale wana aza na ye mpe te c'est pas un problème de Rolanga, mais mon il faut différence ezalaka ata bandulumaka te me na motema babi ke te faire rigola aza na bafani ye moko nanu leader consciemment azala na éclair ke naza na bavrai fan auti oloba ona émission boso na politique ya siko tala na France toza na lanterne bosiko conseil à Londres tosuka ndeni topusa no baide vraiment kuna pour déjà totika na un mois ya pamba na bajour siko oyo eza na Londres wana etikali so ozaso après 4 mois sur 3 mois si on a compté bien mais tout mec un peu kopusa baide toyeba ndeni tokosa po ya Londres eza ya France te baconcert à Londres eza mwa makambo nango mwa bacaprice nango ndeni tomonelaka kaka mais oyo eza kuta eza na Paris eza mboka moko boye bato bazalaka mwa un peu éveillé mpona bamakambo etali adiversiment babilo mwa ya bongo mais déjà tozokende na balanterne moko boye ebino Londres wana ekozala ndenge nini eza ndenge nini yango wana baprésident na mekaki mpe kosala makali mpo lelo nde ma navandaki mpona na analyse mpo ngai ma nasali mwa mikolo ebele na mata esu panel te mais so omoni na mati boye c'est qu'il y a un problème qui est important c'est ça nde yango namoni na mati si merci lova le gaulois tosololema kitoko nasi bandeko boza na se bagaulo toza na se nde tozoyoka ndeko lova azosolola nasi boyoki ye azoloba vérité azoloba o makambo azoloba eza vérité alors kita biso ya biso siko bagaulois nde tozala to se réveiller nano to se réveiller parce que tina moment oyo makambo ekende bien te ezokende ma bien te bolobaki o de janvier tosomba babien janvier bandeko ebele ekomaki o non bafeti babonne année déjà eleka esila nango déjà masanga na bilo bolia na bonne année na bilamba bolata je pense que bolata yango mpe su te bamisu bakoma minene bilamba ekokaka bino te masanga bomelaka bosuba yango biloko bolia bosumba déjà eleka déjà parce que eza nango nde mona biloko boliaka tous les jours eloko échange eza nango eloko ya spécial ezayeyaki wana eza te alors janvier décembre eleki janvier eleki février eleki tokoti na mois de mars dernier mois avant concert parce que première semaine week-end ya liboso ya mois d'avril nde concert ezali week-end ya liboso ya mois d'avril nde concert ezali tikali siko kita biso siko bagaulois oyo miyebi koza gaulois oza na besoin de défaite te c'est le moment ya kobimisa lara osomba nde billet bosomba nde billet bosomba nde babillet ekosalama kitoko na elenge c'est le moment ya kosomba babillet parce que eza te koyo baya kobondela wana na epa na yo ya kosomba billet moto akobondela moto aza te oyo omiyebi koza gaulois somba billet na yo omiyebi koza gaulois ya kosomba billet no yaka ndule oza gaulois yaka ndule Christian Mbala bonsoir président s'il vous plaît la kati ote oui bonsoir Mobutu et puis bonsoir panel. Bonsoir. Justement, on a ça depuis 15 ans.
vraiment eloko ndeko na nga love atoloba ye touché biso fort vraiment biso nyonso qu'en fait toza te moi de 6 mois moke parce que toza na kina tomona baévénement nyonso eleka na poto nde ekendaka boye te toyebi ke nota Belgique ezalaka mwa la mais ezalaka na lentement parce que ezalaka na lenteur oyo eza ya ko arena te donc tozwaki nano sikoyo toyaki ndeko susu mwa ta ya bamwa distraction mwa moke mais eza nango mpe tara te oyo eza important ke tozongela promotion ndenge tosalaka tozongela sous promotion tozwa susu temps na mwa emo oyo etikali tosomba babillet eza tara te toza capable ya kosala so date ata après avant concert ata le jour J na ntongo bakoki mape so date presque comme sikoyo guichet fermé eza possible donc na temps oyo eza so temps ya kosala susu donc te ke presque na badistraction te tosomba babillet bino bato boza kuna biso toya na kin a so ezalaka na kin a biso toyaka mobondo donc bino bato boza kuna bosomba babillet donc tosalaka promotion donc oyo mita oyo eza important yango wana eza so temps ya distraction te parce que ya bakomona ke no besoin so promotion bakoyela bino eloko moko boye ya distraction biso ezalaka bomona bino tout mikolo wana boke kuna botiki promotion bokeyi mais bobosa ke no boza na bévénement ya bomona ke boza na promotion ba ye bino so eloko moko boye edistraire bino tout bokeyi so botiki promotion mais na vraiment tozala focus tozongela promotion toteka babillet parce que totika na un mois soki nayebi te soki na une semaine soki susu temps ya komemaka mama susu ndongo na batemps mo boye te tozongela promotion vraiment toteka babillet d'une façon ke parce que tosekama kaka na mbango oyo toyaka nango donc faut te convaincre papa rêvé donc asepela mpe quand même bosenga conseil na poto conseil ye alors bosala oyo eza important bino bato boza kuna oyo nga na nango mposaka yango wana. Merci ndeko. Bon mikolo nyonso tu président s'il te plaît mikolo nyonso tu nga nazongeli panel président totika no ma mususu faut tozongela système wana stratégie tosalaki na ING Arena tozali après un mois tokoma kokota kobelela kaka kobelela te soki obosana yesusu oza bonne mémoire tozali kaka après un mois tozali kaka kobelela bagulwa bomonaki bino moko résultat oyo epesaki na Belgique na Bruxelles donc totika no makambo mosusu donc un mois oyo nga nazongeli ma panel nazongeli ma ndenge nazalaki na idéologie eza kaka ke tous les Gaulois tous les gladiateurs tozonga kosomba babillet lobata wana ndeko na nga lobi biso yaki biso na Kinshasa kutu donc mais concert tout nem so na UBT uda babillet yango ekoma ya koteka na bandako tous les stratégies président oyo ezalaki ke tosalelaki ona oyo bato bafingaki tolanda bato te tosalela stratégie wana so il s'agit kosomba babillet koya kotekela na ndako lokola campagne ya église tosala yango mpo tomona oyo ezali mokili mabe makasi tozala no totya no optimiste te na likambo oyo befe nango ezomonana te comprend to bateka ekotonda mokolo yango te il faut no befe monanaka no na miso ya bato alors nomona nano te ça va quand même bassurance wana ezalaka so bolobi ke non etikali mwa demi mais mita oyo eza na mwa ebele photo eza ebele tosala important na ING Arena ezalaka tozala na situation parce que babillet presque etikalaki ebele te tozala na déjà toteki déjà ba 11 ba 13 000 déjà nano oyo bakutu gouvre le gouvernement azoleka opesa bastatistique ndeni billetterie ezokende ba 13 000 ba 12 000 déjà avant un mois donc mais oyo toomona déjà c'est 20 000 toomona taka catégorie mo eza épuisé donc c'est une virus oyo ekotisa na bagaulois donc nayebi te bino boza na potula pour que d'abord meka un peu kosala baréunion stratégique nino tu bosala bino bato boza na poto kuna vraiment bomeka tosala stratégie moko yango ça ne va pas nakini babiloko biso ezalaka te biso baconcert ya fikile ya babiske baconcert bani eya biske me toyaka mobondo mais bino kuna boza kuna quand même bosanga concert presque bolelaki fort mais événement ye mais siko bolalisi boyeta bino événement yango bolalisi pe salo bando koluka fe egola betela bino yango batie siko soki bosala déjà faillite na salo po mbela talaka niveau
bavante babillet par concert po bapesa bino basali mosusu oyo eza plus nombreux ke sala oyo bozobeta parceke oyo so tosala déjà faillite se basali mosusu wana ekoma mwa difficile kopesa biso mpo tobeta donc toza na ambition to toza na détermination moyo ya koconquiste osala eloko moko boye mpo na artiste na biso mpo namoni kutu na promotion oyo asalaka to événement moko asala ba concert nde nayokaki na boso bapota bi ezala te po abomi bastratégie na ye mais elobi mpe ebele na kati wana parce que soki mo mpo azomona ke ça ne va pas ça ne va pas d'autre part donc ozala déterminé président boluka tous les stratégies donc soki okota bemisère soki ndenge nini naloba nayebi te poso ezalaki na kini awa mais tokoki tosala eloko moko boye donc tosala kaka soki kosakrifie me tokweyisa te échanger yango ekweya mais mpona artiste na biso bino mpe bosala bokweyisaka tour Eiffel ndekolaka kanga mikro soki oloba makambo mosusu tour Eiffel bokweyisa yango mpona faire ego mpo boye président ça ne va pas donc tozonga donc moi oyo etikali nga nazongeli panel makambo mosusu eza te ezaka kobenda bagaulois bakende kosomba babillet na bango bazwa babillet aza na billet te azwa billet natiaki kutu profil affaire maintenant namoni boye donc moi fuksi ane ezwi ngai naoba so nini na oyoka na oloba nini to considere oyo efai donc esimbi te to esalami te ndenge na toba naye kolobela to na ndenge toanaye kokanisa donc tozala soli moko olongola profil ya papa herve parce que na ndenge yo banda kokanisa mpona babie non papa okokufa kaka gaulois tika kaka photo ata nde babie ezokende papa elobi nango te bon par exemple sikoyo nde soki totondisi kuna te olongwe gaulois otya soki profil ya lepatre te yango nalobi boye na ava kutotondisa wana te bitumba nanga eza nde ifo etonda yango siko na bandi yango lelo olobi ke olongoli photo ya lepatre parce que soni wana nini wana omoni na sanso nde nayebi so totondisi ndeti te olongola otya so photo ya lepatre eza na problème te photo ata lelo ata kaka lelo na ozongisa na ngai eza problème te mais moi photo nde nakangaki na sepe na yo na chaîne na tie profil mais papa likambo ya photo bonjour likambo ya photo yo mo moto olobi mabe bandela maloba na yo olobi mabe nalobi mabe na retire yango ça va yango toti na ye boye eza vraiment président tozongela la stratégie tozalaki nango avant un mois ya ingénieur tozongela yango tokoluka tous les stratégies baréunion soki nini bozongisa bomoko tozalaki nango wana makambo obengala mutu boye makambo mutu boye te tosakala nanu tobunda nao mpona raison moko boye oyo eza biso nyonso tozolukaki eloko moko esimba merci de ma président merci pour merci lova mais so nde olobi ke bobengana mutu mutu baobengana mutu tomoni ke azomanke le pas de respect nde na biso su ta père même soki osalaka promotion ndenge nini mais soki omanke le pas de respect ozala na biso te wana mai obligé kende kaka akende mutu yango akende kaka akende kofanda bisika afandi parce que yo manke le pas de respect te mosala promotion nde fo tozala no pembeni président so nalobi bongo nalobi te na ntina polémique nalobi nde na ndenge ya koluka te ya biti moko ya eloko nalobi te mpona polémique oyo amanke le padre oyo te nalobi ke moto tomoni ke tokozala na ye ensemble tosangisa mayele mpona tolonga eloko wana eza to ya bi tosala yango mais oyo amoni ke bomoni ke aza na biso te botie libanda c'est ça d'accord kitoko lova le gaulois fils Ngoy 5e gaulois bonsoir bonsoir mon boutou boni bino ça bien ouais qui mezali merci beaucoup avant naloba nava annoncer vraiment que lobby est anniversaire à papa Hervé et puis nanga pe na botama les 3 mon boutou je suis sûr que vous allez bien on a botama les 3 mars na 12h donc ça la bien bagolois tout ça vraiment m'envoie bien ndenge kaka bandeko bazoloba ndeko nanga mobutu ngai na ngai to lancer opération plus 1 because c'est important ils a déjà sombaki billet mais to lancer opération plus 1 ce que sombaki 3 baki ça 1 ce que sombaki 1 baki ça 1 ce que sombaki 2 baki ça 1 donc opération plus 1
et que ça là vraiment bien bandiko parce que tout est quand na un mois